Bato bakritika musala a batebela bien ngo musala wa zuba musala wa fini mabuki musala wa zuba meza musala mabo ya bien maili bato maili biso na ba pasteur tozaka ndimo to dike masi bato basala a bolemba te bosala nzamba afuta kaka bato bakritika ngo bolemba te bo critiquer kaka nzamba alaksa bino ke basala pe musala solo. Bon, mais si vous m'abanga tout boire parce que il dit on a kuboa kubwe abwa kiwe idinga opisinga ma 10 000 15 000 idinga transport pour te bara pa choba tournage ko idinga et batosha opisinga na a et puis on a courage et comme ça propre OK wa pour sona bina bandi na zalaka ni na koma yoko na a resumsanga bilamba comme ça le propre notre chaîne montre za quoi a ouais malgré mingi mais quand même que propre ni msabat za a suna zakana a tatam sudene ngaza kuna muibi mais ari bombanga ile suna sabe ngaza artiste jamais na ko salon so tu vas moi artiste na asali mabi bien donc jamais au salon na kanga pe to mabi te pour na za artiste comme ça ndenge mo be différent na batebele. Oui, bonjour, bonsoir Balandignon, surtout il y a Denis Merveille officiel. Naka toujours na ba nouvelle pour couper Sabino pour informer Bino en temps réel. C'est moi votre humble moto, je le rabino interview na ba artiste, comédien, musicien etc. Les lots ali na commune ya Matete principalement à Wabatwaye Biango kula Willy Sena Simanabiso comme vous le savez. Toye koluka artiste hein oyo azo s'émerger na nation congolaise la communauté congolaise où Azako sala va sortir naï où Azako bima tout ça artiste comédien na kombo ya papa Ikeki. Alors toko zoyer toko solana ye toko tala nini ezali comme difficulté nini Azako envisager pour na ko sala na carrière na ye banani a travailler na bango ba groupe ni oye a fréquenté déjà tout ça toujours wana olingi communiquer na yo est passé olingi ba annonce olito c'est le ba sport publicitaire ba clip et tout peut-être couvrir ba événement en surtout veiller mortuaire fête et tout localiser biso numéro eza na sewana na zangicité vraiment couper sabino coup de chapeau dabino tout bringa kolanda biso tout ça pour avancer malembe to kinanda ku ya artiste mon cameraman si tu veux avec moi to reculer malembe to kende chez artiste na kuma papa Ikeki to mekama mukie ko solola na ye to mekama mukie ko analyser ensemble qu'est-ce qui ne va pas na communauté congolaise par rapport ya ba artiste comédien ba o baza ko s'émerger nini zo sengela pona bango ba sala pe nini oyo zo sala été ba pour avancer vraiment ma cité. Quelles sont les difficultés, quelles sont les facilités et puis quelles sont les choses qu'il faut pour le ministère de la Culture et Art pour soutenir Bango. Avec Denis Merveille, tous en et ensemble, au côté chez artistes, alors Tolan. Merci beaucoup na Balandignon, surtout il y a Denis Merveille officiel. Merci pour la confiance, merci pour la audience, merci pour la présence. Ndenge bo mesana pour partager na biso même avis comme to bandaki koloba et puis pétant tozo loba toujours que to yé awa na commune ya Matete kokuta na artiste comédien na kumba papa Ikeki donc azali jeune artiste jeune talentueux nazo ko sabino te osa musala na ye tellement bien yango esenga ki que non il faut se déplacer place tozala ki to ya vraiment comment na ye kokuta ye autour na ba question par rapport à ba difficulté ya kuta na kanango par rapport à innovation par rapport à nini oyo et motiver vraiment pour na à kota na monde ya art. Bonjour papa Ikeki. Bonjour. Ouais, bonne santé. Santé exactement calme na ngolo nzambe tasa tozala. Voilà, oui qu'on s'est présenté les sous encore il fallait plus na batu ya Denis Merveille ba meka mom ki ko yiba les sous. Voilà. Ba bonne so bazo landanga ba artiste nyonso. Tout bo landanga comme na artiste papa Ikeki bonoko tala
naza pe ka nazali susu. Voilà. Bino bouti koyoka, je pense que ba tonalité oya utiliser capé, je pense qu'il toro salango na scène awa bino bomona, mais liboso to tika na liboso place ya flash mo mukie ya ba extrait. Il y a quelques films oh déjà il y a sali, il y a quelques vidéos déjà où il y a sali après tout zonga. La coupette est l'heure qui tienne. Mais père, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sophie, ne coupez pas avec toi. Mais ça, I love you. I love you. On t'a bandé, alors. I love you. La mouba ça, I love you. Et on refond d'aller. Oh mais kéké. Hein? Baby Sioni. T'attends le billet au décevoir. À décevoir, il y a C'est quoi ça, hein? Maintenant, nous autres, mais je sais pas, aux aguilles. Nanda ko ko vanza la kinyate, yo lo bisanga, madame lo bisanga. Naza mona bato, zela ngana. Merci beaucoup Balandino Sotel Denis Merveille officiel bouti ko mona bino moko ba extrait ya papa Ikeke. Bon, azali jeune talentueux, azoya ba innovation, azo ça la tonalité ou ils vraiment facilité. Hein? Un jeune na âge na ye acte la tonalité a comment voir ba papa le roi tout le monde en a TV tout le monde ba papa Soudiata baza moi belé ba ça la tonalité c'est pas vraiment facile ya ko s'adapter ya ko comme place wana tout le liboso question liboso pas artiste na biso combo na vraiment oyo ba boté les alinini et puis to mais comment biscuit sous quelques questions papa Ikeke. Au groupe ça va balandier surtout des merveilles officielles combo na yo babotami. Bon. Combo nanga o babotelanga o wanoti na fufu na ndako. Voilà. Combo nanga eza Louison INC Molikao. OK. Tant na ko tana monde ya a nde ba ko pesa combo apa mon artiste papa no formé ngal buso artiste papa o ko pesa nga papa Ikeke. En bon? Donc comment papa Ikeke ou pas papa oko? Ouais, papa comme tepsanga papa Ikeke na artiste disciple. On tepsanga comme artiste papa Ikeke na papa chose. Baraka 3. OK. Tepsanga combo wana. Si zo ba combo na bango bato ba zaki na ensemble donc ba pesa combo. Motulaki na artiste papa oko, artiste baka na comme ça exaucé hein. Exaucé. Voilà. Zalaki na disciple. Avoir toujours na artiste comportement chose et loco artiste va personne combo to l'accent musala bangwana bango peza personne combo ya papa Ikeke ezala no ndenge nini par rapport à rencontre na bino na papa oko na disciple na chose ezala no ndenge rencontre na ezala ki nini bozaki ko sala ba scénario bonne ko tambola bokutana ki wapi po ba baptiser au combo oyo bon mutakutsanga na ba artiste presque beleza chose Michel dini tuzaki naye ye mtu azwaki nga kwa mwana OK ayo kutsanga na disciple artiste disciple amemanga papa ko comment former nga afulinga akomo bisanga ba place ba TV italexanga TV mutabuso telexanga TV si na ko papa Ikeke lelo boiza à cause ya papa oko. OK mais est-ce que papa oko azala na groupe mais ça bateau ya dirigeant toujours. Est-ce que vous faites vous allez na partie il y a groupe aux membres il y a quatre il y a groupe il y a papa oko ou soit vous êtes ba ndonding vous êtes ndonding ou soit ya bengisa kio pour participer na le rôle moi très important dans pièce na. Bon papa oko aza artiste a bengisa ngate mais naki mwana na kati ya groupe na mwana ndo formé nda forma ngati ya bimisinga a bengisa ngate pe ndonding mais azwa kanga ne pa mutu azwinga abimisinga. Voilà merci beaucoup vraiment bino bouti ko yoka yemoko artiste ndenge auti ko sala décryptage ndenge auti ko loba que papa oko azali mentor donc c'est à dire que muto yazwa ki bande ko travailler ensemble mais avant tout na être le morubu kaya na yo banjango pa ya papa oko banjango wapi nini esalaki ke o découvrir que non oza na art na nzoto na yo. Bon
théâtre donc on a découvert une église. OK. Na 2017. Na ekodi mpando luka bato basala théâtre nga na yoka na kuti église sika. Na yota ne basala petit bazobina. Parce que na voix mon ndo bimisa na 4. Voix na ndo bisa ndo ka soni po no loba. Anga mo mkemisa na ba voix we. Na église to ça rappelle sana nde na ko loba yango. Sia na biso mama ekodi ndo buma biso Serge Judith. Na peso mo diskozali. Ne azwa kingai asina vous allez voir bien voir on de la théâtre nga mo mkebe voir de ça théâtre ne na lobby yango to komi na le 31 na butu to sali théâtre na lobby voir o ya tonalité na zaki nango nde bimisa ngai bato ba sepa na mona sana si na tika pe na bosa na bakongo pekisa nga tete sa mabe tina ya ko zone ya parce que pas Michel nde awitali sur la théâtre pe na bosa na mutuna nde Michel ayako zongisa nga okosala théâtre oza na don lobelo mabe ona yoka na kala tona lobi yango boye akango oza nango mpenza nde azwaka forme nga atina nga paroko nde nakoma petit keke. Voilà. Sikoyo Michel na papa oko babandaki kotourner ba pièce ensemble bayebaki attend que ba collègue ou bien te comment? Bon bayebana banda kala depuis kala bango bayebana nga kutanda Michel ba reste bozaki nango na yeba te ngande Michel takimenga pa dispa menga kuna kutani tosali ba image zaki na ba image tozaki nango tosalaki. Voilà. Papa Michel oyo comme ils ali chose artiste chose asala ba gag trop gag trop na ba to belé ba sa ba gag actuellement ils les kana ba chaîne locale to sa publicité te metto lo ba sensation ba ni susu Live TV, donc la chaîne où ils ont les gars mingi, bon mon aïe chose, asa mingi, même attenté à comportement. Voilà, yé ndé mutu azaki attaché ma casse na papa ikeke, yé pe mutu asala ki ke papa oko na papa ikeke ba kutana et puis pe ba on a travailler ensemble, c'est-à-dire que si tu comprends bien, ikeke azala ki déjà na art na nzoto, avant ko pratiquer malembe, mais papa ikeke comme ça expérience déjà makambango asala qui fort allié ça y est sous biloko ya art de moni qui a bâti sous connaissance yango te voilà ce que par rapport à parcours na yo mambu ya théâtre et tout ça est-ce que ça ba groupe mususu pe oyo okota ba président mususu nini oyo mona bien et puis pièce nini oyo mona que non ils allient bien ils ont la qualité to ba norme mais les gars na TV? Bon premièrement so na une temps artiste na même si notanga ba pièce ya ba artiste mususu nakotanga mutu ente mususu abika amuna ke watanya ngate eza mabe na ndenga mabe te artiste Manchiko azana qualité ya bien. OK. Artiste les jumeaux baza pe na qualité ya bien. OK. Ba artiste belé parce que ça qualité ya bien théâtre même ya biso moko ya ango Congo totonaka. OK. Ça pe na qualité ya bien totonaka. Oh, vraiment c'est ma casse mingi au temps kumbo ya ba jumeaux ça parmi ba deux jeunes au bazo émerger pe mikolo yo tout ça rencontre na bino na bango ya ndenge nini na minute oza siko na groupe pe nini ozo travailler na bango ensemble bon na minute bon na pesina ba jumeaux mbote na chef a répéter so papa Fumba na papa Mukwata et bon na minute na za et pas ba jumeaux bango te ba former nga ba pesa nga su art ba tsanso bo portite makasi on les solutions sanga su bilo kasika o et matsanga su na kuma su pona pesa su bilo sentiment su bo sepela na ngo su bango na za na groupe ya de jumeaux. D'accord, merci beaucoup. Osisantaka ndenge nini tangu otunaka tonalité donc na tonalité na osisantaka ndenge nini osisantaka à l'aise osisantaka ki ezaka obligatoire otourner ngo posa artiste ou soit au monde na ndenge nini tant otunaka utiliser la tonalité? Bon sous notre travail tonalité na yoka isengo moi mutema na nga donc na posa na tika te ya on pense même chose na scène na tourner na ngana kata te na zalaka na tourner kaka na yoka isengo moi na mutema na nga sous na tourner quoi arizate. Ah bon? Soit tourner tonalité donc na mona na kata ngo te ça ko le mom qui a linga quoi théâtre zate. Voilà, je suis là, ambiance toujours avec l'artiste comédien Papa Ikeke. Auto pe sabino kombo na ya butama nango Louison.
auti ko détailler moi muke par rapport à rencontre na ye na papa oko ceux qui va tout ba éviter ils allaient oyo asala eke nani exaucer papa muno comme bien exaucer kalunga lelo a comme exaucer kalunga et ça libé contribution makasi ya papa ekeki Baptiste belé auto benga lelo toyebi ba tout ba bongo toyebi été à moi na rare tout ça non ba héros dans l'ombre bazali il y a des artistes oyo ba te belé ba yebié pour yemo ko ça la succès il y a des artistes oyo aza ko tia ba koni na vie ya artiste belé pour bazwa vie par exemple to lo baloko la papa biso Faustin Elombe ba mike belé peut-être ba mo na TV ka ba bi kombo na été mais ça parmi ba icône bato basali eke lelo théâtre congolais et comme appel à niveau oyo comme parce que bana na ye oyo abimisi bango ba osala ba titre ya makasi bango basala comme makasi to citer ata 2 to 3 to citer Mama Kalunga to citer Bellevie to citer Sila Bisalo basala msala bango très bien mais papa Elombe asali na scène bango a fuli bango ba bimi lelo na monde to lo ba bien bazala reconnu que papa Elombe mais to lo ba te ke papa Elombe asila to azala te non ndemo papa eke na papa oko pardon tout ça ba vie de lui na mboka na biso tout ça ba isobe tout ça mais papa oko a contribué à makasi peut contribuer makasi actuellement vraiment ndenge bozo kingo prester na Europe ba ko possible pas na président isobe vraiment bon azam tu mukiete papa oko pardon pas que ko prester na président isobe na poto azam tu mukiete alors nzambe vraiment sunga biso to continuer mon mukieli sous masolo to sola na papa ikeke papa ikeke bato baza pe na posa bayeba soki obima wapi na ndenge ke quartier na yo oyo obutamela par quartier oyo kolela quartier oyo bandi makambu ya art to quartier ni oyo sepela makasi ke lelo soki ozwi makoki eza makambu ozwi makoki oyo s'imposer na commune nini oyo ko se sentir à l'aise avec musano ya ba artiste. Bon ngai premièrement na butami na matete naza mwana matete naza penza matentwe voilà matete to bongo boka toujours oni britannique voilà moi matete na butana matete na quartier Batandu OK na avenue Sankoro numéro 22C OK na cool pen matete so pe de nzamba suninga arimati même na komi ndenge ni na zakana matete na déplacer te oiza pe mabeyo na botami na koleli bato beba meminga na subi le mikole be na nzoto ah bon ouais na ngulumi matete vraiment merci beaucoup sikoyo ba condition nini oyo bosela misala ba lo par rapport à condition ezali positif tant bosela ba art na bino tout ça ba partie nini oyo positif oyo mona par rapport à art surtout c'était bien à théâtre ba partie ya positif au monde na kati ya théâtre ba partie neti ya positif ou ya bien quoi bon azano elengi makasi soto kenon za pesa na difficulté nango za pa bisengo no za ba sengo osali loko efutio OK biso to sa maintenant to komo sa mikiete na si nzambe osunga bato bwa na biso bako edinga ta bosumira mtu kana lupango oui le bon partie ya positif après ce qui la partie ya négatif voilà partie positif ilengi avantage aussi na kata art tout ça nga avantage episinga na art epinga na courage et comme ça nga propre OK voilà pour sona bina bandi na zalaka ni na koma yoko na art sona bilamba comme ça nga le propre notre chaîne montre za quoi art ouais malgré mingi te mais quand même que propre na misabat za art sona zakana art tam sudene nga za kuluna muibi mais art bombanga ile biso na sabe nga artiste jamais na ko salon so ba moi artiste na asali mabi ayibi donc jamais ko salon na kanga pe to mabi te pour na za artiste comme ça ndenge mo be différent na batebele OK ouais donc ba comme amso ko sala yango te po miso te tala yo so sala ba tala ba artiste ko sala kutu boy donc même ba limite mo boy voilà so partie négative tout ya passe au mona na kati ya art bon partie art bon art ndio baka
tolonaka po tobuka baba soko kati nzete lelo ekwe lelo obuka mayebo lelo te obuka fundi te pola mayebo ebima zande mona tozaka ba difficulté même faut que répétition boye oza ya mbongo transporter oza ya mbongo okepesa na caisse te même totravaille ba humour so ya mbongo ke gag te okesa humour te abengi so faut ozata ilamba na otina ndo tanto oke simbi osimbisi yango ekomelanga fort naki na simbisi pantalon na defi 5000 naki répétition na simbisi caisse na zwi naki tournage faut que na nzamba sunga nka na iba musala yango ebimisanga liboso pas battu ba artiste ma volonté makasi vraiment ils a vraiment facilité vie à mutu ils a toujours bongo kaka na suka nde nzambe ndi mutu olakisa positivité ou négativité ya vie ya mutu artiste ye azoloba ba difficulté o yakutanaka nango to bakutanaka nango en général mais ye nde siko azocité siko par rapport oyo ekomelaka ye par exemple vous allez sur un bon côté à des tournages quand vous avez un bon tournage mais bon transport pour se déplacer peut-être à un côté pour ça à quel des fois il pas monter sur monter ça na confiance na EPT vous allez obligé à simbisa il y a valeur ou l'équipe bon à transport wana pas à mutu par exemple vous avez pantalon $20 pas mutu après c'est sur ticket sur 10 000 francs à pamba pour à se déplacer autant que zonga Lukimbon a battu pesi après bazu patolo bazongi c'est lié c'est vraiment difficile bato ne sto bazo landa si ya moyen ya kosunga numéro za na bozo mona déjà bobenga message vous allez passer bo so apena yemoko je pense na suka on peut s'appeler numéro ni à téléphone ou bo so na yemoko et ça vraiment bien makasi ba keke to ka makambo ya ba mabanga bato ni basalaka ba cinéma se pelera vraiment te mabanga ezala mingi na ba théâtre to ba film na bango est-ce que pona yo mabanga ou benga mabanga dédicace ba mutu na kati ya film to na kati ya théâtre pona yo ezali bien ou ezali mabe soit to sala rango pour ezali ke mbongo ya kozwa buya na du coup na ba film ezala te yango il faut voir mabanga poza mbongo bete pona nini bon nisi mabanga to baka parce que ero idi okona ko bwa ko bwe abwaki oyidenga opesinga ma 10 000 15 000 oyidenga transport pour matebaka pacho ba tournage oyidenga donc ce qui siko par exemple le rôle que vous avez déjà na capacité morboké so sali filmer tout théâtre vous avez caché no mo ba bien bon no mo bien est-ce que mabanga na oyibando zala kaka poza rythme ya Congo ou soit tu préférez vraiment te ki cinéma na biso ko ta mabanga bon so ozana mutu bien pe oyo donc vous avez un bon vous avez non nino bien possibilité de moyen bien donc au bout un peu au bout non et mabanga te na ça mabanga le bar na combo to check dédicace na dédicace to check combo na scène na film ici là to check combo to check combo ni sili et puis ça bon mabanga bon tu veux pas mabanga te on a banga OK on est ba groupe na biso msusu wa local boy mabanga penza et donc somo na bien msu na groupe ba groupe solo to ba parce que et bien artiste OK tu ba groupe minene penza bongo kolo kuna je mo ko mabanga kwani ile dama minute temps pesa minute ya dama sai mingi wana baba ki yo tu wana 5 minutes ko sala ya ni tableau oyo bongo mabanga ibele omuna ko yebo si c'est makambo ya mongo c'est un peu ça Lisa vraiment et le mot le bien ça kitoko to ko se cacher vraiment te na ton avis surtout na commune ya Matidon na Kinshasa en général kaka phénomène kuluna eza vraiment makasi to boya ngote grâce à Dieu kutu ministère de la justice comme mutamba tenga ina système ya peine de mort na biso bino ya solo vraiment même les gens qui sont à Matete bakoki ko lier bino ke criminalité diminue makasi et diminuer vraiment makasi parce que si on a commis 19h 20h 22h p alors circuler normalement muso wa ça pe kulu na mo ya sengi mbongo a ser tanga mala ko na ngo te ozala bongo a ser yo pe akena ye mais na kalizala qui sont à sengi yo bongo so lingité problème so pe mbongo te mo eko fuyer yo so ici mon pe ça pe eko fuyer pour kanisi ko za ngo mingi mais actuellement ba to circuler vraiment normalement coup de chapeau vraiment na constant mutamba
ndenge makambo ezotambola na mboka tout ça criminalité ezodini makasi vraiment basokoli oyo yango vraiment eloko auti koloba yango eke soki ezalaki mpona arte ntango mosusu alobi te ya kokota yango mais ntango mosusu alingaki kokota na be wana po bato mingi misusu bakota mpe na rythme wana ye miso aliki bango na eloko pe te bazali miso bagene kaka lokola yeba na ndaku bayebiso bandaki mpe kotambola kosambela et tout mais comme eloko kosala ezali te emema bango bakende na criminalité mais comme art asali na nzoto yango auti koloba awa ke tosonga asala eloko moko boye art epekisi ye akasala eloko moko boye art epekisi ye vraiment baartiste bolemba te na misala na bino bocontinue toujours na misala na bino bosala yango bien ministère ya art sunga baartiste congolais to akoma mpe lokola na Nollywood banigérien ndenge basala babiloko na bango kuna bazala soutien ya makasi ya des artistes ya nigérien oyo baza na bavilla baza na bamituka ya cher baza biso na bacatégorie moko na bacongolais misusu bacongolais baleki bango ebele tokosana te envie de loin par exemple na mboka lokola banigérien kuna akozala mutu oyo aza lelo te oui aza na kolia te aza na komela te aza na ndako na ye ya bien aza mutuka ne ya bien mais niveau alingi kozala yango na Nigeria so azalaki na baniveau ye boye na ndimi te tozonga ozala patron ya makasi vraiment comment vous soutenir makasi esala vraiment bien makasi tokomi na biso kochite message nini oko passe na bato awa avant osala tonalité na yo bato bamona po tolese bango deya image na yo ya bavideo na ebandeli tolasa mpe lisusu awa avant émission esila to na suka émission mais message nini oko passe na bato baartiste comédien na bamécène donc bato oyo basoutenaka bino na bato oyo bakritikaka mosala oyo ya art message nini oko passe mpona bango bon na banda pa bato bakritika mosala art bato bakritika mosala art batebeli bien yango mosala bazoba mosala bafene mabuki mosala bazoba mais eza mosala moko ya bien mayele ya bato mayele biso nde bapaster tozaka nde moko todike masi bato mpe basala art bolemba te bosala nzambe afuta kaka bato mpe bakritika yango bolemba te bokritike kaka nzambe alakisa bino ke basala mpe mosala solo biso tokota lola bino bokota lola te biso todike masi to biso conseil malgré bamabe ekomi ebele mais ya nzambe mpe azali tosala mosala na kibonzambe ezali bamesi bato soutenir bino oloba nini bato basoutenir biso bolemba te bosoutenir biso kaka bolemba biso te so tozangi bopesaka biso kaka un jour mpe tokobuka bino mpe bokosepela toza na bave na nga ebele mosusu balaitisa nga mosusu bapesanga mboka transport mosusu otakoma bango ayo dédicace bango mpe mpo oyo baza na nsima pardon oyo basoutenaka déjà baartiste bokosusu kosoutenir baartiste bao balingaka kosoutenir baartiste bazwaka bamoyen te numero oza na se wana epuis mpo apesa numero na telefone so bocontacte ngai te bocontacte ye directement ezala ngai ezala ye ezaka na eloko moko donc c'est pas un grand problème apesa numero nini na suka émission oyo toza na mposa contribuer mpo na art na ye esala bien makasi ata appareil ya caméra ata telefone moko abien mpona kosala baimage régulièrement apona kozangisa te vraiment badédicace tout ça eosalama bien makasi apesa numero ya telefone so ngo soutenir eosalama bien nzambe akopambola makasi bon na kopesa na bape na yango baremerciement bao bayidaka nga mingi bos Eli Mafuta na Dien Sasa bango Dien Sasa mpenza ve na nga latisa nga makasi so nazangi na nga kerapeto ve nazangi lamo lataki kerapeto moi taza basomaki lamba na seri afungoli vali apesingi lamba azwakende ngo rap kabelinga bango lamba sikusomia azwa apesi yo Eli Mafuta soki ve za mwa transport te 10 000 ezanga te 5 000 ezanga te soki aza nango te oyebi kongo nde tovivaka bon mais epesi bambote numero na nga telefone eza 089 965 28 089 965 28 yo moko papa na yanga moko ikangamaka te eloko te heure même 23h 1h
6h obengisa ko fungwa non nanga yango wana soki ngoti na mbongo ka numéro wana Orange Money. C'est bon. Bato ba pe apo ça ba imona yo moko en live salamu eloko moko boyi na forme ya tonalité po epesa sous elengi makasi. Bon, c'est ma micro yo moko. Toyambi artiste Papa Ikeke na émission. Bonjour Papa Ikeke. Bonjour bandeko nyonso oyo bazaura na biso lero po na émission oyo basia du réparateur oyo bazokutana nga lero so bukabeli nga mbongo ezala bien soki buwelinga busombenga mutuka ezala bien ilo mona yosambela nzambe nzambe apesa bino mbongo bukabelaka nga bukabela famille na bino te po so bukabeli famille na bino bakulia bino nga na ulia te mpo na okutana no wapi na okutana no wapi kusinzeli nga na donc na sepeli ya mutu nyonso oza kulanda émission oyo bapesi bino mambo te bubosana te busabone na page na compte ya Papa Ikeke TikTok Facebook eza bacompte moko ya sika oyo fungoli te ya mikongo bayibaki nga telefone na badeli biloko nyonso ya zero. Merci. Kombo ba localiser le kombo nini? Papa Ikeke. Papa Ikeke nde obenga Papa Ikeke nde bokosobeti mobali rachel Papa Ikeke même na Facebook na TikTok na obima. Ça va, merci. Vraiment, merci beaucoup. Ambiance était totale avec Papa Ikeke, artiste comédien, oiseau s'émerger. Vraiment, beaucoup c'est pelana makasi. Ezali TV, ezali radio T. Babilo Moussou Soko, peut-être arrêté par rapport pour na participation à émission et tout. Mais na coulisses, Babilo wa sala kayomo au cam. On a répété Babilo wa sala kayomo au cam. Nzambe vraiment à battre l'émission makasi, sans oublier. Tamboli pe na artiste moins mingi alekina ba artiste pe moins mingi ne za bongo akenda ti kokuta na groupe ya Papa Esobe atambola ti pa fi de loin akenda vraiment aza muto kotika te azali jeune moko ya ko encourager parce que côté éducation vraiment nazo sabino so bo vandi ne bo solo li na ye on comprendre que non azali jeune moko ya bien ai bo solo na ba to abi ko éviter ba problème azali éducation moko vraiment ya bien par rapport ndenge to yoki la mingi bana matete. Que Dieu puisse nous bénir tous. Na pesimbo te belé hein na bien biso bobo kala la vraiment coup de chapeau après si sous pas ya Fabrice Kabenyele hein vient na ya à Paris Fabrice Kabenyele père double ou ba benga double père coup de chapeau pour na yo après simbo de pas ya Mada hein Madeleine na la France coup de chapeau pour na yo ngana boka été bon nabomi na ngai prochainement on tuna question soki na koboka été à la partie allemande nzamba pambola makasi Dorcas Lubanzadio Eunice Lubanzadio Taoli Lubanzadio wana ezali ba sœur na ngai Deli Lubanzadio Jean Denis Lubanzadio nanga moko nzambe vraiment batela biso makasi Patrick Louvezo mobali ya Nenet Malonda vraiment nzambe a protéger ngai bino makasi ma mère biologique aussi. Ils avaient dit Mbweni, que Dieu puisse te protéger. Papa Nabiso, hein, Dini Lubanzadio, vraiment, joyeux anniversaire, moi, au Ezali Ayo. Au Feta Kilobi, moi, au Ezali Ayo. Le 27, Zaki, moi, et jour Nayo, moi, au Ezali, moi, Nayo, que Dieu puisse te bénir abondamment. Hein? Pasteur Ngai, à partir à Luanda, Edombungu, Israël. Pasteur Edombungu, Israël. Nzamba batele la Ngai, vraiment, Mingi, Abaki, sous Mingi Koleka. Voilà. Na mama oyo azo bomba biso azo la soso nzela nzambe. Mama Julie Mayinga. Julie Mayinga. Maman azo la soso Mayinga. Dieu va plus vous protéger. Maman azo la soso nzela nzambe. Alingi te kato beba. Azo penza opportunité makasi. Azo cadrer biso penza. Azo la biso bilo mstoko sa église. Tukoyeba koteya toyeba. Mama nzamba pambula basolo ya mini. Merci maman na pesi foi na ngai Enoch oyo abombaka nga makasi foi Enoch na papa Evange na papa na biso da na pesi bino bambote makasi mama Faveur mbote penza ya trop. Merci beaucoup tokomi na biso vana suka tozochite ba extrait surtout bomona yango na kotika te kozangisa pour surtout ya Salem Libération Restaurée couple pastoral espérant, c'est-à-dire papa espérant Congolo, na maman espérance Peli, hein?
Nzambe vraiment a batelelanga bino tamulayi po bokamba toujours ba pate na bino. Que Dieu puisse nous bénir. Tout ça toujours ensemble. Merci et bye.